Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur la peau nous. Cathy Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur la peau nous. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazana motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody à Wedding. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai bien service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le calamité, j'ai bien service et ont comme un service là-bas, on est sur tout voilà. Là bien à moi, hein. Pour y avoir habitude, Samy a eu que j'ai bien service et ça n'a rien. Mais puis vous allez prendre et comme à Paris. Awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. Jibe service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça moko na jibe service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Bogotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raf Ngindo.
Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Bonjour à fidèles internautes, tout le monde dans Rabiso, chez Congo Promo, Rafungidou. Merci de partager Rabiso, merci d'avance Tabino. Merci de commenter malam peu ma bien Rabiso. Là juste une libre information, toi dans Sangoyama. Une libre te poser déjà sur internet. Toi dans Sangoyama, ma wana to kabolonga ka et so kana Congo te quoi papa Olangi aza papa Rabiso nyoso bato ba lingala. Aza père Rabiso nyoso. Juste le là akufi, il fallait peut-être pour sa micro baladère. En Angola, il fallait peut-être y a bateau pour expliquer biso combat spirituel et utawa puis kola puis uta puis donc c'est pour cela to poni moko ya bavie moko ya bankale moko ya bandeko oyo bakolo na Kinshasa avant tout na Kinshasa ayebi azala moi histoire ya muke par rapport à l'église ya combat. C'est pour ça que tu me décortiquer et puis tu reçois interview et ba micro baladère ya bandeko oyo to kuta na nzela pour la famille Olangi pe na famille église de combat spirituel. Je m'excuse donc hier comme on a connu Star Mavinga les amba de bosona yamba été ou ils a plus ou moins troisième ou deuxième fois na yamba na sala na mo émission trop na yambi kakate pour ça connu Star Mavinga na yambi pour ça parmi bato yo bakoli na Kinshasa après à cause de la histoire par rapport à makambo église ya combat. C'est pour ça na yambi pour to me décortiquer. Merci na Fabrice Nseka boss américain. Je dis bien, Fabrice Nseka, boss américain, patron européen. Merci à Cantor Moindo. Merci à David Lutete. David Lutete, Kalaming Tenazo avec Kinshasa, grâce à David Lutete. Merci à tout le monde, on a vu ça, c'est net moment. Merci à Odilo Mampouya, Motema Maraché de Moussolongo. Merci à Venanga Junior et là la plafond, Wilson Visage Schengen, Bob Kinkela, Gelon Manganza. Donc merci à tout le monde, merci à tout le monde, partager Arabiso, merci à Serro Bolan Arabiso à ce net moment. Précisément dans la Luanda Angola, presque tout ça à ce moment, tu es Kabola Mawa, na batutu basambela na combat, tu es Kabola Mawa, na famille Olang Mobimba. Bonjour, Konista Maving. Bonjour, Miguel, ma papa Ngelingeli. Abeta ko na mboka o mabele sali. Endima nenga gidi marabu. Talara to vande tage. GG Lombaza, Hervé Katangala, Doudou Meso. On a botelé les nets au pas d'impoli, on a dans la corps, on a kanda. Tu as toujours pas Gilles Maka, on a repanda sans malam ou ya papa Olangi. Namboka ba pitu njembo pitu kisema. Sajino Ginyambi. Patrick di fois na kale ya mboka na ndenge za la. On s'est présenté bato ba monyomba liboso na komboni ni bakoyeba. Konisa Mavinga ya na Hervé Katangala ma liboso famille avande na ndenge za la. Wana sango ya munene na communauté tubungisi baoba. C'est tout le baoba pour ça munene par exemple pasteur minene na église ya mama Olangi na église ya combat spirituel. Oui ba église wana. Bon, na yo comprendre église ana des années 91. Donc des années 91 na yo comprendre que était mama Olangi ya papa Olangi ba yi déjà na évangile pe malako na ndenge ya sika ko. Tu es déjà après le pillage, d'après ce que vous comprenez que papa Olangi na maman Olangi ba un évangile, ndenge pe ba kumbela ba faire na ba petit masolo pe ndenge vanda na mboga lelo. Makambo pe to ça nzabo nzambe pe kasa bango. Ba marcha makambo mo pe kenda pe na ndenge nzambe kimia. Osambela kuna to na batu basambela kuna to famille sambela kuna. Non, naza la mère na ngai mama Paulina, baraza moto aza combattante na ba benga ngo quoi. Donc batamboli trop na marambo ya mama Olangi pour na kabulaka évangile. Donc mère nanga personnellement aza moto ya aza combattante ya l'église ya nini ya combat spirituel. Basangoni ya malamu yoka kuna na église wana to ya mabe ozana ngo. Bon le problème c'est quoi? Tu dis que Jésus qui s'atigela biso bon évangile nenga ko gêner pour na personnellement santé na yo moko famille na yo makambi belé ba pona rokila vraiment bon na mona église eleki on na makambo etali ba gêner prière bon donc na mona ngoze donc bon ba dans makasa makambo donc na yebi bon na ba kalike na me kota na kata mozindo na bango de on a évité tout le monde à église wana ne ba fonctionnaire partie à famille na ngai donc batutu bazala kuna donc biso ne ba fonctionnaire ba dunyo sote ba o ba otala biso ba ebi ndenge ba ba fonctionnaire est on comme ko expliquer biso ba fonctionnaire ndenge ba ko fonctionner dans ndenge na bon nyo sote da ko kumbisa ka Jésus Christ na ndenge ba kumila makambo na bango gete ezali combat spirituel ba ebi ba démon oyo ba bundaka na bango ba ebi milimo oyo etungisaka bato na ba famille na makambo belé bon ba ebi ndenge ba bundaka ba combat na bango oyo ozala kasi wona ke da fo ozala moko kasi na bango taki
ma mère à moi, maman Paulina, ma kangu donc vraiment combattante à bango. Naebi pe ba Véro, Boussil, baza bato yo. Basangana pe na mayanga ni akomba donc bongo ba yebi ko ezakati. Ko eza makambo tout ça mais akoyeba que de débit qui a maman Olangi des années 91 koyeba makambo na eti jusqu'à 2017. Donc naebi n'engé évangile na bongo batambo. Bon le problème c'est quoi? Et le réseau Salamabé, à part dans mon comportement mère nangai, ne bazarana père nangai, mère nanga Paulina, ne bazarana père nangai Vance Mavinga. Non baswanate, nanu babundate, nanu yokate que basa des chants de paroles moki banda babota biso. Le problème c'est quoi? Au monique magambo bandeti kete mukozana muté mabe mutabota marana ngomiki. Et ça te combat comme ça muté mabe. Soko bota mabe ozala mabe. Yango zo belo ko moko boye. Bolamu ezali mbeto o esengeli muto ala lelaka. Tu comprends? Kozana muté mabe eza de nature mutaka muté mana mutaka ko muté mabe. Attaque basali o mabe moko bozon sur la butu mabe. L'examen passe. Mais na ebité ke batu mususu badana na combat batana ba caractère na bango ba utana ngo depuis en flair d'âge na mabuma mama na bango. On est presque était pour presque ba bazaka mitema be bongo bango nyosho ba utana mitema be o basemela na combat. Ya on a zolo za ratour game mitema be ba ninga famille bakamona na famille de toujours ka mokininga loba. Bon le problème c'est quoi? Et ça na moto mususu ke moto mususu ça me le pe maman la ngité mais akabona déjà na bato. Mais tant que ba gagner au amikuna ceux qui boza bato on boza 60% na kata combat. On mettait pour pratiquer mutema na bien bino moko parce que kola bi tout est poussière. Dès maman la ngata nzambete papa la ngata nzambete on moni que tout est poussière mutu na mutu kola rozwa mutema na ye na tango oye alingi. Et là bezo bon mabiso siko biso le connaît de ba chrétien. Tozo komisa ba kambio bazo kambia biso bazo mema biso na nzela ya kolo. Tozo komisa bon le connaît de ba nzambe. Zora ne baza bato. Le yepesori malade ya mine zo bani kombrier abanda kolela chérie ma passé ni na zola la totiki ngaibo arolela. Po parce que toza bato biso no toga rapasi biso no toga ba choc. Et taki bazo kamba biso bazo kabula évangile to komara ba fanatique na bango to rotikala ko komara ba fanatique na bango te. Po parce que toza bato. Ko vexé mon vérité. Maman la ngala pe na famille bato bakufaka. Papa la ngala na famille bato bakufaka liwa eza naturel mi gagnem. Tant to bota mara na vie to kutara déjà cimetière. Tout hôpital, tout petit cachot. Tout n'a pas parent à bisoté. Que maman, pourquoi ton moni biloko tout ça tout n'a raté? Maman mon tétan a botara moi nae, papa mon tétango. A botara moi nae na mokili, a lobarité moi nanga fo lobby a kufa. Te. Tu as déjà na mokili to comprendre la réalité. Est-ce que tant au kuta na premier mois si na vie nae? Est-ce que papa no bien maman no batinda gi? Ba para ba eba loro morote, biso pe to comprendre. Faut to comprendre biso ba ekela mwanzame na mokili to comprendre. Liwa et c'est le moins naturel. Mais tout le monde a vu les étranges. Kolu la mokili na bozua mokili na babia mokili et ça la biso to la musika na nzambe. Vous comprenez? To we baga mune na nzambe so yemutu le la zaki na biso lo bazalete. Mais to ye bageli we zali naturel. Vous comprenez? To roza ne to vana rada mboga o roza bete exemple typique. Roza na cousin moko bia kufi. Après 1 mois 2 mois 3 mois au moment sur bateau to yele ga cousin na mawana matanga. Quelqu'un a 5 personnes, 3 personnes, biso de l'année. Na ope ba yaki wana, donc to la sakete, tout est poussière. Des moutagi libela mana mokili vraiment azate. Les kolo tanga tali sa dia mokili na e Marie o abota Jésus Christ asani akufa. Abraham o atumbela nga Nzambe mbeka nyama. Akenda lilita. Mais siko biso batu oyo ba kombo na biso ko na Bible ezate. Mais tout le monde est éternellement pourquoi? Kolo a reçu pe manabiso na tango oya lingi mais bata mokili ba brisque biso ngote la vie c'est comme ça mi gagner ma papa ngelingi mais ton bot baolo ba combat spirituel les a parmi bana ya mama o ndo sambela na commande tout à l'heure que maman sambela na combat giza kombe bimisa bandoki bele e kanga bana bandoki bimisa wa famille bandoki bimisa mama mwana ki l'église bimisa maman na zala bandoki bimisa mama bana ba oboti bana ba bandoki e kabula ba famille kabula ba famille combat kabula ba famille n'habite soyi ojoga siko maman na so. Le problème c'est quoi? Soko ye même awana combat awana ojenda pour disons ba longwa na ba koma na Benfica na place ta bango moko mais soko vérifier o vanda pe wana ke ba kambia combat bazali maman olangi aroza la rata musuna ane moko ya pe na ngola pe une fois mais bino siko ba cadre o ba benga lo wana ba pasteur o bo travers na kat église que l'église a combat. Vous comprenez? Il faut bozala na ba
il faut bozala na ba maîtrise na ba makambo mosusu nango na dolo ba denati muto otaka déjà na muté ya mabene déjà pa na bango jamais ghetto maman olangi o papa olangi otalesa muté ya mabe bino obuza neti awa okovanda awa tovanda na ngola ke maman olangi aroya tout moment te et là on est bo marabiso migi depuis des années 87 so tozongi moi muté 85 84 au la oboti mwana mwana ko saka na pa ba voisin a rolia kuna. Bon, Konista, bref, tu as interview de Zoé Bandeko Libanda. En fait, tu as un dernier message pour le Batakumba. Bon, dernier message à Batakumba. Il faut que Baraka, Moutaro-Sambela, Oleka, Bangomogo, Azate. Batika, comme ça, pasteur Nabiso, maman pasteur Nabiso, tout comme retour, tu as un passe en Zambé. Bazara Bekela, mon roi Nabiso, tout est poussière. Lioué dans le monde naturel. Bekela, consolation. To représenter gaba mes condoléances na maman olangi ko ya bungisi moko ya kati ya motema na ye doki kolo apesaka pe gane mtabotela mais mi gene matolinga to sauter loko moko boye omoni pauvreté difficulté yango mde na s'accélérer surtout na kati ya kini yango ne sala une église akomba bakanga bat bandoki eza église akomba te église tout o eza na makambuka kete mais ndokeza maladie kindokeza maladie des loko na ndezi tango bomoni muto atana eloko moko be uswati atana misala moko be mabe bino bozala ko ndezi basai na nzambe bolo ko ndezi ba docteur boko traiter ngo pesani ki esila ki bokangi muto ndoki ki lui muto ke libanda etaki malade za kasi na esilite mazo souffrir kuna be retour na epé a bloquer via muto te azolia muto te mais akomi fazer ozoma ba défaut to tomber ba victime mais zo gande il faut to luka ke longa nzambe na ninga solo ana ngola to vanda so mo de famille kangi de amoto ndoki ata mutakufi oya bango yeba na rate o te ndoki wa salaki bazong saki boy ana lwanda makamane yeba na rate yango mona na vie des années na zonga ki makamane 84 85 ba makamane za la rate o leba ba camarade na yo osakani kuna ole kuna makamane o tupa na bino ka rolala kindoki za la gite tant te ko yaka makambuka ka be pillage après la mort à Franco pillage mbalama otanga egoya pillage oyo lebiso ba désordre pillage au monde oyo biso moko peuple congolais to pilla à des reprises mobimbo à des reprises to piller des erreurs moko donc tout ça là pillage moko à des reprises premier pillage na deuxième pillage. Désolé, bandoki na Congo, ils ont église eza pillage. Non, ils ont un groupe de rêves. Mettons aussi des difficultés. Bon, opérateur économique dans la RDC, basa sous soutien. Il y a pas de difficultés, ça. Père, dans l'époque, il y a un normal, dans les 5-6, à Tobogo, là, très bien. Mais tant que provision reste en d'accord, ils ont sous soutien, Marambe Bélé, Bélé, la minéralité, Banaba, comme il aura un neti, autant mola tamboul. Aux ans après vaguindogité au Kangamon il y a grec moi na x au Kangabongon de qui pour la difficulté il y a des mémas accélérés na kati il y a RDC. Merci Konista to jono ba interview puis on se tout juste après merci na Fabrice Nseka boss américain David Lutete David merci na ba tout pendant 907 moment mais interview pour c'est tout ça interview monde Londres interview check Arca Design interview bonjour bonjour on s'est présenté na ba tout ba to la Sénat pour moi to le Congo promo. Ah, bonjour, Mandoko Congo Promo. Sidonie Kabachi, tout dans la boutique, salon, Silia Sido. Voilà. Ok, ça on a matango dans la communauté. Ok, on a Facebook dimanche dans les après-midi, après église. Impression de gros années, ni to, oyebaki muto a monwei, to ça on peut écouter la kiwap. Bon, personnellement, excusez pour le portugais. Personnellement, on a réseaux sociaux en tout cas. Les réseaux sociaux, on a dimanche dans les après-midi en église. On s'est connecté à Facebook. On a mon publication. Il y a un serviteur de Dieu, pasteur Tony Laman, na Boma, cité Bethel, na PCP Mbote. Donc, et j'étais étonnée après comment on sur les autres réseaux sociaux quoi. Au Sambela kuna tozana bandeko ba Sambela kuna déjà l'église. Nazana ndeko ba Sambela kuna nazana Paris place na kita place nazana en France et ceux qui na qui Paris en tout cas la première fois là qui est na ministère à combat ils na Paris donc elle disait à chaque fois nazana en France
na participera dimanche na ministère à combat à Paris et puis à quelques veillées aussi na Sinakenda. Message nous cause pour na combattre tout pour na tout ba semaine dans l'église à combat na ministère à combat. Message nous cause pour na bango. Bon, liwa ne se sert à passer, mutu mo tago se pena liwa mutu, c'est un père bon, personnellement na temps que on a fréquenté na mona ma bete. Ma bébé koza bisika no ma bezala. Mais baloba ke ya ma be botika ya malamu bozwa. Na bénéficiaire na bata on a participé na ba prière na bango, na si na participé na quelques veillées na 17e rue dans la Nexchassa et Doine, ça fait mal, c'est triste, c'est une mort un peu brusque. Mais merci d'abord pour l'occasion. Chose bizarre, il y a 3 semaines passées, non, c'est la moitié, j'ai vu une publication d'un serviteur de Dieu, que je salue aussi l'évangéliste Michel Kimbuku, sous le petit frère, il y a ex d'Akumuda, le pasteur Christian aujourd'hui, a publié, Namur Naé, parce qu'on est amis, à lui, le Seigneur l'a montré qu'il y a un grand baobab na RDC et Koui. Dans le monnaie de prophétie, quoi. En tout cas, quand j'ai vu Liwa et Papa, Olengi, enfin, et c'est un peu moins de Malili, parce que le lobe, au Roma, mais il y a un temps mais c'était, enfin pour moi je dirais c'est un message prophétique et to chama attention to attirer attention en côté, mais pour ceux qui ont vu autant sur baza ami évangéliste Michel Kimbuku sur Facebook ba ko côté na archive ba mo na pena publier que baoba black avant papa na biso kufa en tout cas publier en que baoba mo nzamba Alexis baoba moko et quoi to ezo quoi quelque chose comme ça oui et ça même pas moi pe. Donc, voilà pour la basselle, tombe sur message prophétique. Mais sinon, c'est douloureux. C'est un père de famille, premièrement. C'est passé pour la famille biologique et tout, la famille chrétienne aussi. Merci pour l'opportunité. Merci à vous, c'est à moi de vous remercier. Bonjour, papa. Ouais, bonjour, mes gagnants, la bouche autorisée. Vous êtes présenté à Sénégal, Fabrice Manuel Moda Bounekou Daloja. Vraiment, na sepeli ndengo yokuta bisone sikao. Tous na matanga na communauté papa olanga tiki biso est-ce que osambela kuna ozala ndeko osambela kuna to oyebi papa olanga ouais biso nyonso vraiment na kini mutu nyonso akola na kini so abia yebi famille olangi te c'est kazala mwana kini te nga base banda prier wana pena na limité ba okendaka pena ba veiller ba nini kuna ba prière ezala intensif quoi moi kena 1 mois amona na na palente. Message nyoko pesa na batala yo na basir basambela kuna na ba frère basambela kuna pona liwa ya papola. Vraiment liwa wana vraiment eza triste makasi na mutema ko perdre musena nzambe munene ti papa olangi. Vraiment mes condoléances moi na famille olangi vraiment et touché biso à partir de la communauté toza en Angola vraiment biso tout toza ensemble du cœur vraiment ba mes condoléances kana musika quoi. Merci pour l'opportunité. Ouais, merci beaucoup. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Boni. Ça va. On a sangama to bungusi musala nza munene na kombo ya Olangi. Et après na kenda ko mosnanga ibsanga ke tata Olanda kofi wa. Salanga ma passe makasi. Osambela kuna to na bandiko basambela kuna to mera sambela. Ba vision nanga basambela kuna. Bisoni ozala ngwa malamu te mabe na kombo ya église wana. Oui, lisolo te mais l'église on église moi bien ba to babika kuna moni mama Olanda aza mutu tukolo bela sute donc ba tutu basambela kuna ba ebi oyo bazwaka kuna donc ça va passer kubungisa musala nzambe azana na temps ya ko bixana ko récupérer na ba ame ya batu moni bazonga na nzela ke akende boye donc ça passe. Merci tokaboli ma na bino na biso nyonso o tozolela père na biso papa Olangi. Merci pour le combo ezanani. Paito. Batu mingi ba ibinga vraiment tant ba otala ba ibike o paito. Merci pour l'opportunité. Ouais, merci. Bonjour. Oui, bonjour. On s'est présenté. Bon, là c'est Papi Welo. Donc na rendre hommage na famille Olangi avec maman Osho na bisika zali donc na sengiza babate la bino bozana kimia pour na yebi bien que liwa ezanzela mutu nyos
biso nyonso tokende eza kaka ndenge mabongisi ya nzambe eza. Sango wana ekomelaki ekutelaki wapi? Bon, sango na ye ekutamanga tout justement nazalaki na réunion to nauti réunion 10h nazongi boye nakota Facebook boye namoni de sango papa olanga akufaki donc akende Afrique du Sud donc azali malade quoi. Après namoni yango na Bachar na tuni pe ba expliquer ngaka donc makambo ezaki penda solo. Osambela kuna tozana bandeko tozana famille esambela. Bon, maman Olangi c'est trop du mal tuna na monete na ibete mais azan ndeko na ngai. Ndeko na nga mwasi maman na nga quoi. Donc tout ça ba toi mboka moko eza pour na tribalisme te mais tout ça ba tété là quoi. Donc yango na pesara ba mes condoléances belé. Merci pour notre petit possible. Ok, merci. Je m'appelle bien Pablo Bouloba, le millionnaire du siècle. Naza Namawa Mingi. Vous êtes un millionnaire? Oui, je suis un millionnaire. Tu ne me connais pas? Tu n'as jamais entendu parler de Pablo Bouloba, le millionnaire? Comment on a caché un millionnaire dans la poche aussi? Ouais, comment on a sans problème. Tu as un iPhone 7 Plus. iPhone est un millionnaire. Ah, toi la matanga, toi la matanga. Ok. Toi seulement matanga, tu es un millionnaire. Millionnaire attend na ba million na poche. Millionnaire dans la poche. Bon, na lobeli makamwa million te na se présenter ndé. Ah, comment les gens esthétique hein? Ah, esthétique te million pesali. Sango matanga ba pola écouter la ouais, sangwana en tout cas écouter la kinga nazaki akolala na la muki. Je m'excuse hein. Na la muki ba benginga na téléphone na camarade nanga asambela kakuna na ojaenda. Kombo na ye Emmanuel de Jesus apesinga sangoana papa Olangi akufi ngape na koti Facebook natala boye eza réalité en tout cas ça la kinga passe mingi na pesi mes condoléances vraiment na famille Olangi ezanzela na biso nyonso ya koloba mingi ezate vraiment isali pasi hein tok misaka nzambe na circonstances nyonso ekutani le biso c'était ça. Merci pour l'opportunité. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Vous s'est présenté? Nga komona ngai sœur Lorette dans naza JCC vraiment donc. Il faut sambela kuna. Naza bina combattante. Voilà matanga. Deuxième mala matanga donc papa vraiment kufi donc passe makasi. Donc passe vraiment mingi. Donc vraiment makasi nga kutona yoka kiango donc ndima ekutu na moni na Facebook nga oh ni tina ko benga na ben copine nga mon pepe to priane kuna pichuna ndabi na ngate papa vraiment kufi donc passe makasi okela sangwango donc okela sangwango donc okela sangwango na nga la onte marché ton na ye mobile nga koti na Facebook abilore papa olanga kufunga biteza lokuta des petits frères yo confirmer nga na camarade nga pichuna. Message no rosa nango pona bato tout passer à l'église na mino JCC. Donc on peut ça mes condoléances. Donc tous aka makasi zambe mo ebile pourquoi permettre et comment donc tala wana papa na biso en tout cas to lele na paix to lele na kimé donc passe na mutema makasi. Merci pour l'opportunité. Yeah, merci. Merci là tout le monde a ndeko va s'exprimer par rapport à liwa et papa Olangi oza père na biso. Oza pasteur na biso oza ndeko na biso na communauté a toujours bato ba interview ngo tout la sabino pour on se pesa bato wala na biso bato ba Fabrice Nseka boss américain patteur européen liboko petene timbala malemba. Massa Cantor Moindo. Merci na bana mai tout besoin senet mo en ligne na senet pour moi merci na bato pour partager d'avance. Merci na Raf Ngindou et puis joyeux anniversaire na Raf Ngindou. Merci na bato tout bon na biso à senet moment. Konista tout le monde a fait l'affaire. Dernier message, tout le monde d'autre par rapport à Maman Matang. Bon, Maman Matang, abiso dans la biso kaka, ba ikela mwanzambe, ndenge ba église c'est à combien d'églises nous tu peux dans groupe de réveil. Donc moi d'autres et où t'as pas un mot bekolo mobali, molangi ba mo ebine ba sala ba organisation. Biso tout ça na biso. Bino à côté communauté congolaise, vous avez parmi baka. Bon, parmi bozo kanisani. Bon, toutefois, eza église parce que tous on a été dans cadre d'église était adana ndeko. Azali mama azali papa oyo to vandaka pe na ye azape na bolamu na ye pe o asala azape na mabe na ye po mutata parfait azati donc programme matanga to zana ba misa ba Ricardo ba tukili kili basambela kuna me ba mère na biso ba Vero Bosul bo basambela kuna to yebi kende makambo ngonenge kaka ekendele donc bango mono bata kombana ba organiser makambo biso nyoso to participer pour azali papa o azali ndenge zalaka na kati na vie na biso donc makambo c'est très bien.
donc na repesa bambote na ngana baye bangako faut pas cette bambote. Dernier message nous ani. Dernier message na ngezali tout est poussière. Mi gagner ma papa ngeli photo comprendre réalité. Liwa ezali naturel. Tozwa liwa te e comme logo ndeti makambo ya pasi. Da tozana makambo bébé to sala ndeti ami d'enfance. Il me tapé un message en vraiment Gelin vraiment zenga na ndenge vraiment zenga mambo donc il y a vraiment ami d'enfance au mato de longue date vie c'est comme ça donc totambola na makambo liwa est naturel si na biso ko dena débit tant to bota ma to kuta hôpital to kuti prison to kuti cachot donc ça ba parcours mobi oyo yo toke na ngoma jusqu'à na nkunda na biso la vie est comme ça vie est naturel donc liwa pour na biso ba Kristo to banga liwa te pour na naturel to e ba rite liwa ezalaka donc kolula mokili yango to zala mosika na nzambe liwa eza nango naturel donc message suka bo to repesa na baye oyo basambela nzambe ba chrétien nyonso tout faut to comprendre arrêter liwa ezali naturel to comme ça liwa étrangeté que mutu moko apesa ke évangile mutu moko atiaki biso so raison simoli mo patata et comme ba leçon di bolo ba n'importe quoi donc vie c'est comme ça donc nzela batutu tout est poussière donc mutu otika libanga zali na eti. Merci les internautes. Le 9 octobre anniversaire nanga, au sala ba vidéo botindelanga na numéro nanga WhatsApp yango na bopesa ba joyeux anniversaire. Au prendre ba cadeau titi ba cadeau. Gloria Belzouda la patronne. Na ozela ka ndito soleil Gloria Belzouda la patronne. Donc encore c'était la film donc merci na bana maitu, merci na communauté tu ya Angola. Merci ba tout accorder biso to interview to sali ba interview ba tout ba accorder biso interview merci. Merci na bana maitu au bazan li na ce moment. Koni mavinga mo ba dédicace vite fait. Bon on appelle si moté na faimo bimba faimo mavinga xil brother mavinga xil mavinga meliki mavinga ngai mo koni sa mavinga ne to tambola na nenga vi na pesi na mbote na bundes pa ya junior panda wana ma petit na ngama ya kati do yenda contrôler bundes mo bimbana alegria ya makaya garçon fashion na bana na ngola ti akino na nenga ba pari wana fistolema on a contrôlé les sous dans les sous héritier du trône on a mis ça dans un papier ndenge zalaka Gelor Manganza Clovis Kasongo baye banga to zarana bango kaka Gelor Manganza yalinga il faut na baksa ma simple à subir na bisenga qui était avec un nouveau auditeur donc ne makambo ezalaki déjà awa makamone salama tena nega biso batangola awa a osé atembo onanger les photos se peler ba fleur Patrick des fois encore Pichu Kisema wa tongela biso gwadwa kitoko na kati ya Pichu Kisema le petit Santa je to bossa na raté Santa Sergino Guignam bisi étoiles wa bilamba kale mboko wana to bossa na rasu te papi matalatala wana diamatifère de tikala na emoko na kata mboka oyoyo oya sola da so kabite wana fo to tuna ga Guignam donc papi matalatala kabara na motema o na emo pe akabara pa regretarate le maramide bele au sala. Merci bien monsieur Zebele to photo yamba po aza génie kwa nakolo baza génie pour na ba histoire belé ya Congo ya musique ya politique ya maambutu no to me code ko skele malé mais lobi to sa émission o ezeka juste pour to lobela makambo liwa ya papa na biso lobi to ko lobela ni to robeta ma sujet vraiment parce que tout le monde a d'ailleurs administrateur a wenge na ba bazala na ba balongwa histoire vrai na sola na bato bazali ba parmi ba vrai cofondateur a wenge ba solisa ngai na rotanga kombo boya vante mais to rotanga ngona émission o déjà to yeba nani abandaka wenge na zongisaka boye nani ke tishi même pia na komaka presa wenge ndenge nini da to robeta masolo na lobi to lobela wenge to solama wenge po parce que to mona mbuto ba roger ngandu ba yebi soira wenge te ba mosaka ba yebi soira wenge te ba ocha désert de ton na peuple bazwa lelo oyo to yeba na ko décortiquer li solo na génération oyo ba botami ba 97 awa baye ba otamba na message ya wenge po ezali orchestre o esami na misu na biso de to yeba na ko pesa ngo valeur po tokuta tuzai na te tokuta histoire za ikote mais tokuta wenge ya on faut betela ngo c'était pour parce que tout à fier na orchestre o esami na misu na biso faut betela ngo c'était donc merci beaucoup Kelly Tsumbu Ojeps de Paris Kelly Tsumbu Ojeps de Paris venanga Riki Kilengo merci Kelly Tsumbu Ojeps de Paris angolo 12 décembre papa na Kelly Tsumbu venanga merci na to sali po nanga Kelly Tsumbu venanga Riki Kilengo merci naza a na ozila bino na décembre tout le monde na sous kitoko na bimi gene marobo sana ga prêtre Musamba qui était ba bon séjour na Kinshasa passe azali Kachito ambassadeur de euro luga na 0 euro za billet 5 heures avec beta donc on peut se dire passeport mais à monte Kachito ambassadeur mokonzaba na Selembao Patrick di fois na ebi merci to temi so Patrick di fois na kale mboka merci ba tout balandi biso roi bilamba merci na bana monde entier tous ensemble check